Yoka linoba, landa linoba, yoka linoba, yoka linoba la Nzambe. Amen, Bota.
Luc chapitre 6, le verset 13. Totangi na kumone sumasia na nasala. Imonaki kolo ye, ayokelaki ye mawapi, alobaki na ye, ete lila te. Amen, bota? Tuzongeli pona abo kimala. Tuli na poka lelo, na mpaka Luka toli. Luc chapitre 7, le verset 13. Totangi na kumone sumasia na nasala. Imonaki kolo ye, ayokelaki mawapi, alokaki na ye, eki, lela te. Amen, bota? Amen! Yawa sunga, abatela pesa kimia, na moutine sa disposé temps pour la koya, au centre de la yawa. Oui, tout le monde est place de Zoui Toli, Eza, Mukanda Yadi, ni Azaki parmi les docteurs. Nakas nango alukaki asalape ba recherche pour na koloka koye ba mais où est la Christ nakas na mokili modèle ou bien enseignement Christ ayaki nango et nakas nango Théophile moko ya baninga eliki avec la pour rencontrer et pour na li Philippe avec la pour capacité ya kokoma pour na servir ngano otoza na siècle lelo avec boda amen et nakas na modèle mala oui mutaka za vivre. Et c'est que mon tour est voilà pour la joie au taozanamo, isa pendant joie, ils allaient charmer, mais c'est que mon tour a la casse la joie, aux amis spirituels. Pourquoi on a la casse la joie? Parce que mon tour a celui pour retrouver mais oye à Bungisaki Mutana Ibandi. Amen, Boda. Alors, ni au Tabungisaki, Mutabungisaki grâce au Sonayao, Mutalomaki na casse la surface na yao. Alors, tant que Mutalomaki na casse la grâce na yao, ils allaient difficile. Pour que moto aille pour retrouver les amis. Mais les lots grâce toujours tous en amour parce qu'il y a assis pour yo kamawa. Na kasi taba elina ye asili kotika wizali ange na ye na kasi kamokili. Pona koya koluka ose kisaka okazaki ya kokufa. Pona koya koluka kufungula. Misi ya bawizaki ba vaincre pina koya kufungula ya matoi batu wabade koyokati. Amen bota. Et la casse dans place que vous voulez Israël parcours ya Christ la casse dans boka quelquefois oye abanya ko parcourir la casse dans boka na Christ alutambola akomaki quelque part akutaki full nombreux parmi cercueil la casse na bango pe bazuba na kokile ko enterrer où Israël mwana ya mobile alors la casse na la boka na zaki na masse ouvrir azaki na mwana moko o ya silaki kokufa. Il a casse na kokele bokundaye bakutani na Christ. Quand on bakutani na Christ, ndi Christ atali mama pi ayoka kimawa. Na casse na koyoka mawa ndi Christ aisi bango katile bisa uzali cercueil. Na casse na kotemisa cercueil ndi Christ apusa na ki pembeni ya cercueil pi asili koye bisa na mwana mobile iti aiba na kolamuka. Amen boda. Amen. Awotani malamu izaku message pour vivre avec un reconnaît la mission, ils ont une histoire où ils étaient dans la casse de Bible, mais ils ont une explication spirituelle où ils vont accomplir seulement la casse de la Mokili. Amen, Bota. Alors, la casse d'explication, ils ont une présence, il y a un comme ça, où il y a pour l'accomplir sa ressource chrétienne, où ils sont là qui pour la casse de la Mokili, ils sont là qui étaient limbola, ils vont accomplir la zela de la Mokili. Amen, Bota. Alors, la casse na limbola de eyelilo à travers leur midi où il y a na casse na Mokili. C'est quand il y a un accomplir sa ressource, il y a des chrétiens, des et comme maman qui singa ki iba na kozwa limbola na limbola oui tuzana ba eba principal sacrificateur ba yaki auparavant na kasi na mokili alors na kasi na principal sacrificateur ba yaki pour enseigner ba yaki kotalisa basambeli to bana nzambe où ils allaient voir na yao alors au lycée na kete ba na ko prêcher ils allaient voir tout enseignement ya Christ et ya nzambe selon modèle où yao alukaki ils allaient prêcher na kasi na mokili mais malheureusement na kasi na principal sacrificateur
baye kogongola ezali parole ya Christ baye kogongola ezali enseignement ya Nzambe. Amen. Bota alors la kasi na histoire batalisi mwasi ya veuve batalisi mwana ya mobali o aswele kufa na kasi na image ya mwasi eza image ya église ezali na kasi na mokili. Alors ezali na kasi na église itangi aza mwasi ya Nzambe esengaki ete ayebala koporte ezali enseignement ya mobali na ye ayebala kozala instruit selon modèle ya mobali na ye pour que ayebala koya koenseigner ezali libota ya Nzambe na kasi na mokili. Amen. Bota na kasi na principal sacrificateur balaki na kogongola ezali mwasi na Nzambe te batalisi ye ezali baidolâtrie batalisi ye ezali magie batalisi ye ezali bondoki. C'est la casse d'amour kasi kogongola enseignement ya Christ. C'est pourquoi la casse d'amour wana azalaki veuve na casse na veuve oyo azalaki nango spirituellement azalaki présence ya Molimo Mosantu. Amen. Bota parce que moto aza na présence ya Molimo Mosantu eza difficile pour que ayebala kozala instruit na casse na volonté na Yawe parce que le temps na casse na mokili baenseignement eyaki baéglise eyaki mais tellement bazalaki présence ya Molimo Mosantu. C'est pourquoi bamemaki ngano na casse na baéglise soki ekolela liboso na Yawe bamemaki ngano na casse na baéglise soki ekosala jeune ezali ya nzoto bamemaki ngano na casse na église soki ekosala ezali veye. Alors na casse nango batangaki mpe balimbolaki selon modèle ndenge ekomamaki na casse na Bible mais explication claire pour que batalisa na casse ya libota na Yawe mais o Christ alobaki ezalaki apparemment esengaki parabole wana ibana kozala découvert na casse na mokili. Amen. Bota alors la casse na kozala découvert et lelo eye à travers le Nzambe à travers l'homme de Dieu les prophètes comme Paul Dominique c'est yende ayako expliquer ngana yo ko ezali bososoli ya écriture yende ayako expliquer ngana yo ko ezali volonté na Yawe o Yawe alukaki na casse na mosambeli et a pratiqué pour que miséricorde na ye ibana kozala na casse na libota. Amen. Bota c'est pourquoi tellement tokendaki na casse na l'église où ils avaient déjà détourné na casse na voie ya Satan. C'est pourquoi tokendaki na casse na l'église tobandaki kolela na casse na kolela sans retenir compte ete moto oyo tozopusa na liboso na ye aza moto asongaka na casse na motema aza moto ayebaka déjà pensé ya moto avant que moto apusa na liboso na ye ayebi déjà kosenga ya moko na moko. Amen. Bota alors tant que présence ya Molimo ezalaki te moyen bazwa bososoli ya koenseigner na casse na libota ezalaki te Dieu bamemaki ngano na casse na enseignement oyo ezalaki charnel Dieu mpe ngano mpe tolandaki enseignement wana tokendaki mpe na casse na église tolelaki mpe liboso na Yawe tobimisaki mpe ezalaki mpinzoli mais tellement tobimisaki mpinzoli ezalaki non na casse na volonté na biso mais ezalaki ba principaux sacrificateurs oyo bamemaki ngano na casse na voie wana. Amen. Bota alors tant que Nzambe atali kosenga na biso tant que Nzambe atalaki volonté oyo tozalaki nango mpona koluka ezali elongi na ye nde ayokaki mawa na casse na motema. Se na casse na koyoka mawa nde asilaki kotinda oyo ezali Christ na casse na mokili mais lelo mpe liloba eye comme si selon veni ya Christ na casse na mokili aye kosala de même continuité ya mission ya Christ na casse na mokili ete ya koluka kosekisa baye oyo bazalaki na casse na kunda kobimisa bango na casse na kunda pour ke baye bana kozwa oyo ezali vie éternelle. Amen. Bota c'est pourquoi Christ alobi na mokolo wana batombo ekofungwama abi na casse na batombo baye bakufaki na casse na batombo bakoyeba na kobima mais bango bakozala résister to bakoba na kozwa résurrection ya Christ eza bato bien ke oyo bakoluka kosala malamu c'est na casse na kosala malamu nde moto akozwa oyo ezali vie éternelle. Amen. Bota na casse na losambo tokendaki batalisaki ngano tokende koseme na casse na église batalisaki ngano tokoma likumizala pour ke Yawe ayoka oyo ezali bileli na biso mais ntango liloba eye à travers molimo oyo Yawe atindi na casse na mokili eye kotalisa ngana yo ete inutile ya koluka moto konyokola oyo ezali nzoto mais oyo ezali très important na casse na mosambeli ete aluka kosala malamu mpona molimo na ye mpe eyebana koresiste na casse na likolo. Amen. Bota alors na botan Christ ye asekisaki oyo ezalaki mwana mobali wana balobi fulu nombreux oyo bazalaki na casse na esika wana bayebaki na kozala na casse na joie mpe bayebaki na koglorifie ezali Yawe na casse na koglorifie Yawe balobi ete Yawe asili kovisite oyo ezali libota na ye.
Amen. Bota. Alors, c'est là que a visité mon Kinaï, a visité Peuple Naïe. Pourquoi? Parce que Peuple Naïe, parce que c'est là aux amis, c'est là. Peuple Naïe, bah, là, qui n'a pas de na casse na enseignement, où il y a des autres, il y a pour le cas pour qu'il y ait la casse d'église, il y a pour le cas pour veiller pour les autres, il y a pour le cas pour gêner pour les autres. Mais tant le bailli, tant il y a assez pour visiter, où ils allaient le Bota Naïe, et assez pour instruire, assez pour enseigner, et pour qu'il y ait le cas où ils allaient le sang la biso, rien qu'il y a pour la casse l'amour, où il y a le sang la biso, et non, il y a pour le cas pour la biso, mais il y a pour eux qui l'a gagné à Mawa. Amen. Bota, parce que la casse n'a pas eu qu'à Mawa, dit au gouvernement copie qui sera aux alliés, mon lit, mon bien, les connards. J'ai Christ à Yoka qui m'a pour la femme veuve. Le même pays où la casse n'a l'écolo à Yoki m'a pourquoi? Parce que à Tala qui moi, c'est assis pour la détruire dans l'enseignement aux alliés, il y a mon kili. Et c'est là que moi, soit là, elle va pour la renouveler, la casse enseignement aux alliés à l'écolo. Alors la casse n'a renouvellement, j'ai Christ à la casse dans le Nouveau Testament. On a pas enseigné bateau, mais aux alliés à Sika, oui, pour mamaki, la casse dans mon thème, la Yahweh. Amen. Bota. Et la casse dans le Nouveau Testament, et c'est là que aux alliés cachés, la casse dans mon thème, la Yahweh, il va la poser la révéler, la casse dans le peuple, la Yahweh. Alors, pour que ça la révéler, et c'est là qu'il était moi, si, oh, ya, pour que ça m'a pas dans l'ibala, il y a mon gars, la Yahweh, moi, soit l'année, après, pour porter le message, la casse dans mon kili, moi, soit l'année, après, pour tailler sa libota, la Yahweh, et des ballons, la casse dans l'enseignement aux alliés à Zoto, ballons dans l'enseignement aux alliés spirituels, parce que la casse dans l'enseignement spirituel, il y a pour le la moto, la casse dans l'infidélité, pour le cas de ça, la casse dans l'infidélité, et pas la Yahweh. Amen. Bota. Parce que tant que vous avez la casse d'infidélité, c'est difficile pour que vous approuvez la casse d'Azela Oye à la vie. Pourquoi? Parce que Azout a donné un Zela ou la vie, ils allaient à Soloto, ils allaient à Lokuta. Parce que la casse d'Amouana est difficile pour que Asia a espéré et pas la Yab. C'est pourquoi alors que tout ça, il y a la casse d'Abissam de Loana, par principal sacrificateur, par la qui n'a pas enseigné, mais la casse d'enseignement, vous avez qui c'est pourquoi tu vas dire que tu as donné tantôt la casse d'église, tantôt tout le qui t'a pas. Amen. Bota. Parce que tant que tout ça, tu pratiques, vous avez la casse d'infidélité. Alors, quand moi, il y a bon Isami, pour Nalibala, il y a Mobile Naye, tant il y a et sécurité à l'Axanano, tant que tu veux vivre la casse de mon pays, le sécurité tout pour d'aller tout bas. Mais la casse n'est tout bas, au Tokunda, Tokuga na Kobuna, vous avez vainqueur. Amen. Bota. Parce que mon tour te croit et pas naïe, mon tour a fait à Bouddha qui est la casse dans mon pays, et avec la Kobuna vainqueur. Alors, tant que maintenant peut te l'année, vous allez chercher naïe, tant que maintenant peut te concerner que les Yamas soit o aba instruit na casse na enseignement likolo c'est exaucé na casse na tant que tu na casse na mokili tu va être tu na casse na itumba mais la casse na itumba là pour que tu vaincre na casse na itumba là et c'est que tu la fort et c'est que et tu vas na pour la fidèle et pas la Christ et c'est que tu justice na ya au niveau na casse na biso amen bota parce que tant il y a visité mokili na ye akoba na pour instruire ba moko test ba moko nouvelle doctrine ou pour ma na casse na likolo et c'est que tu bota wana baba na pour la doctrine wana pour que visitation na yao iba na côté de casse na bango amen bota parce que quand il y a visité mokili et moi na mobile wana asila ki poste kwa kolo wana casse na kunda de lelo image ya mwana mobile o ya kupaki de lelo ngana otozaki na casse na nyama ne wana de ngana otozaki na casse na enseignement wana to kupaki spirituellement amen bota parce que tu vas dire que ça que la vie spirituelle est là qui bloqué tu vas dire que ça que la vie tu vas toujours pour tourner ici comme encore alors c'est là que la casse à mon samedi tant qu'il y a à ça que la vous allez y avoir ici probablement à ça l'avancement la casse la vie spirituelle ce qui t'a fait avancement la vie spirituelle Dieu peut vous charmer et gouverner pour ça l'avancement mais tout ça là qui tout ça qui bloqué spirituellement mais le lot à travers le balançant mais le lot à travers l'homme de Dieu c'est à un côté bloqué manayo et tout le monde la casse la pour la tout ça qui et puis la pour la vous allez c'est là il y a assez de tracer la casse la biso amen bota alors la casse dans ça mais tant que vous la casse le balançant mais ça la casse la joie pourquoi parce que molé on essaie de voir la casse na yo vous allez tous la casse na fondate mais aussi déjà pour voir vous avez résurrection amen bota
Parce que quand aussi vous avez une résurrection, et voilà, mon tata, il va y casser, et voilà, aussi miséricorde, ma casse, et voilà, aujourd'hui, vous allez amour, il va y casser, et voilà, mon douana, à ça déjà, la casse, la boulot, la punda, et à ce que vous allez faire. Avant la casse, la visitation, et le fait ayé à travers le banzame, yao est pour visiter Ganayo, yao est pour le rolamano, la casse, la punda. Pourquoi? Parce que yao a l'occasion de mawa, la casse, la tésé, autosaki nango, yao a l'occasion de mawa, attaque volonté, autosaki nango, et à ce que aussi dans le loba, pour que le rolamano, la casse, la punda, yao a ce que le loba, pour que le rolamano, la casse, la enseignement, charmé, autosaki nango, pour la nouvelle doctrine, à travers l'homme de profession de pour donner, pour qu'il va accomplir sa main aux années vie éternelle. Amen. Parce que dans mon cas donné, enseignement aux années de Polo, Dieu voilà, pour toi, à comporter, qui vient à casse dans mon pays. C'est un peu la nuit, le bazar, il va écouter ça, qui vient à zéla, mon limon, et il va écouter ça, qui vient à zéla, et à zoto. Amen. Alors, ça l'est fort, et tu n'as casse nayo, tant qu'il y a assez pour visiter, tant qu'il y a ayoka qui m'a na casse nayo, et que yope, yokila, ganina, mawa, yope, zala la casse na miséricorde, zala la casse na hospitalité, zala la casse na amour, zala la casse na douceur, zala la casse na patience, parce qu'il y a atala qui pour les nayo, yope, luka tala pour la ou d'aller ganina, n'azela molimo, pour que vous va enseigner dans enseignement, oui, à travers l'homme de Dieu, pour que Dieu molimo na essayer pour la résurrection, et que Dieu colombe, elle va pour toi aux années de résurrection. Amen. Boda, oui, on va dans tout l'armée, tout ça, c'est la pour qu'il y a abatela après sa kimia. Amen.